Attention, ils sont là, ils approchent. Ils sont là, ils approchent. Cette fois, ils ne nous retrouveront pas les mains tendues, on aura fermé nos poings, puisqu'aucun de leurs bagnes ne saura couvrir leurs incompétences. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Cette fois, on ne sera pas aveuglé par la noirceur de leur costume, puisque l'insécurité et les meurtres à répétition nous ont ouvert les yeux. Face à nos peines, ils sont restés indifférents. On leur a donné la voix, mais face à nos cris, ils se sont tus. Leurs enfants à l'abri dans l'arche internationale, c'est sur nos doigts que les déluges s'abattent. Nous vivons dans des conditions d'insalubrité déplorables, malgré diverses promesses attendues sur une ville propre. Bobeto, disent-ils. Kumbuka, la politique sanitaire est toujours déplorable. Oui, Yebela, que chez nous c'est la non-collecte des ordures, obstruction des caniveaux, non-évacuation de l'eau pendant la saison de pluie, accumulation des ordures dans des quartiers, et que voyons-nous ensuite? Plusieurs maladies font ravage, le choléra, fièvre typhoïde et consorts. Avons-nous perdu notre droit fondamental à la santé? Comment comprendre qu'un pays avec autant de terres arables, avec autant de rivières, lacs et d'un immense fleuve, tous potables, que les gens meurent de la famine, de la malnutrition et que nous soyons incapables d'avoir l'eau potable dans nos robinets. Pourtant, nous vivons tout près du lac ou d'une rivière. Comment comprendre qu'avec notre potentiel hydraulique, que nous vivons dans le noir? Et que c'est simplement en géographie et non sur terrain que l'on apprend que le barrage d'Inga pourrait alimenter toute l'Afrique et la moitié de l'Occident. Kumbuka, que c'est dans le noir que le voleur rôde et que nous sommes victimes de toute forme de tracasserie et d'insécurité dans nos quartiers. L'insécurité est devenue une chose normale. Chaque jour, des gens perdent la vie. Kumbuka, l'espérance de vie d'un Congolais est devenue 24 heures renouvelable. Depuis plus de 25 ans, la population congolaise souffre des affres de la guerre. Les enfants délaissés, les femmes violées, les villages pillés, les sangs des innocents coulés ça et là. Notre société a actuellement besoin de personnes dignes de foi et de conspiration pour remédier à ces situations indélébiles. Avec tout ce qu'il y a comme affre, devons-nous confondre notre avenir pour un polo, un bout de paille, un sachet de sel, un billet de banque ou juste parce qu'ils ont des slogans flatteurs? Arrêtons de dire Nyakwetu, Anapanaka, Anapitaka. Ton vote, c'est notre avenir. Il est temps que tu comprennes que ton vote mérite redevabilité, reconnaissance ultime de tes priorités et droit en tant que souverain ultime. Il est grand temps que tu comprennes à combien ta voix que tu poses dans l'Irne est une pierre à la construction de l'édifice du Grand Congo. Alors, Congolais et Congolaises, Kumbuka, Yebela, rappelle-toi que ton vote est un début, un choix de changement pour un Congo prospère et glorieux. Kumbuka, oui, rappelle-toi de l'insalubrité qui cause de maladies. Rappelle-toi de l'inflation du taux d'échange, de la montée des denrées alimentaires. N'oublie pas toutes ces vies perdues dans la guerre. N'oublie pas cette insécurité qui s'installe tranquillement. Wakati Imeinea, que ton vote soit une source de changement, parce que nous méritons des élections intègres. Voilà, mes chers amis. Disons non. Disons non aux élections. Disons non au dialogue. Mes chers amis, bandeko bana someko le Congo Nzambe mpungu tolendo apangola moko na kati na bino. O ezali chaîne na bino, o yeka pona révolution. Oyo toyena ngopo ete laksa bino ke ntango infweni. Yo politicien, yo civiste, yo opportuniste, tango na yo ekoki po yeba omiyeba yo. Na kombo ya ngulu shikimbangu jantungunwa, na kombo mama kipa vitandona, na kombo ya Nzambe ya mpungu tulendo, oba nkoko ne babele kienza pa, nzakomba akongo mongali, vili mukulu, Mungu baba, Mungu wa milele, Nzambi gaungu. Tanya aliénation mentale, c'est fini. Tango ya aliénation mentale, c'est fini. Il est temps que chacun des bisous nous tourne ça là. Ndeko les zones PMP. Réfléchissons un peu tous ensemble. Bena Congo, Teuti Wapi, Tudoko Kele Wapi. Qu'est-ce qui arrive qu'aujourd'hui, nous sommes les gars qui ne au Congo, les gens trouvent ça normal. Bande, comment vous trouvez ça normal? Quand vous dites, ah, mais ça n'a pas sauté. Tout ça, bon, ici, nous sommes en Atoro Sabino, alors je ne sais quoi. Nous sommes au monde à qui ne croit le meilleur que, mais ça n'a pas sauté. Et tu as l'église qui semble là, ton message n'a pas sauté. Et
tikala ke na parti politique na yo ka discours politique bazolo banini et ça plan oyo ya ba occidentaux batiaki en marche depuis des siècles que nous vivons ça. Ndeko yebela on a zone bela lelo. Il est temps de réfléchir à venir na yo, à venir ya bana na yo. Oyo nous sommes les kanakati ne kolo Congo. Yo kanti que yo se positionner dans la politique, aux postes politiques, aux la peuple même quelque part na mutu moko boye pour théâtre kolo na yo, aza dialecte na yo, azali tribu na yo, azali province na yo, mais tu es un grand perdant. Aux esprit ndeko bendaboul, ndeko na fait raisonner tout le monde ce soir. Tout le monde a la divergence na biso. Ozo kabola biso tutanga mo padi total la nation Congo zo kene wapi. Mes chers amis, ya solo te bandeko za koleka na kati ne kolo Congo eza ma sécurité eza loko moko mokili mobimba eza ko seka biso. Monde entier, surtout les pays africains, se moquent de nous. Les gens se posent des questions, mais moquent en haut. Mais va Congolais en haut, mais va raisonner ou pas, mais va monde ou pas. Les longs, c'est vrai, tu as Mali leader, mais souvenez-vous, Mali leader, Burkina Faso leader, Bamboka nous se met la moka. Mais bandeko, yo combattant, yo résistant, raisonné. On était premier dans la diaspora. On était premier à la carte en Europe, les États-Unis d'Amérique. Le premier à Koloba, nous sommes des combattants. Nous sommes des résistants. Tokomi wapi. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on est devenu? Na non sur to sala, na ba marche to sala. Bambango okima, bo bazo ba contravention bazwa, ba futa ba millions. Boyebi yango bobosana. Bo kabola bino. Nani akabola bino? Voilà lelo, la senga la bino, moko na moko réfléchir. Et là on est ça qui va détruire combat. Et là on est ça que lelo bana ya tsango affaibli. Bana tsango la moka. Et là on est ça que combat ici, bana tsango affaibli, personne n'en parle. Et comme qu'est-ce qui ne va pas? Moko a résonné. Matondo na bino nyonso, matondo na wodo swala na biso, matondo na like na bino, matondo po ete ya solo ezali chaîne na bino. Abonnez-vous massivement. Alors bandeko bana sur le Congo, bena Congo, bokamwate, les signes du temps que vous voyez. Bokamwate, bilemo obo komona, mobulu wa komona, division oza komona, bokamwate. Bolanda attentivement. On ne fait bien lelo, bolanda. Pour être en tout cas, botala tout autour de vous, bokomona ke bato bazali agité tout autour de vous. Botala na mindele, na baindo, na bamboka nyonso, bato sozo kobanga. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais bokamwate. Oya biso balendaka biso bokamwate po boyi bango déjà ke to lakaki bino. To lakaki bino ke ya solo oyo le mama ke na kati la prophétie eza komona na ekokokisama. Les signes du temps comme balbaka. Ces signes du temps oyo eza kokokisama liboso na bino et o azana matoya koyoka ayoka. O azana miso komona amona. Na tango yoki, na tango moni, oko se comporter te lokola moto yo, azana misote, azana matorité, ayoka kite balebela ki était yo yokaki, yo balebela ki yo avant et comme la biso, ce qui nous arrive là devant nous. Alors bandeko balance le Congo, chers compatriotes, il y a longtemps que nous mettons nos divergences. La différence na biso to tiamo na no bandi. Bana mama Congo bolandanga malamu lelo na poko lelo zoka moi 5 minutes de plus pour tirer le la bino et loko nini eza ko marcher. Alors beaucoup na kati na biso bala animé na sentiment journaliste tribal o ba sentiment nyonso oyo ya buzoba oyo frena kabatu na vie oyo yebisa kababa le bato ba sala yango ba distraction ba nini pour bazaki l'objectif.
bazaki l'objectif ya koyeba ke soki tokenda bango boye bakobana koyeba rien bakozala kidiba bakoza kobosana bakozala kopense ke ntango yango eza kaka na baplaque ntango tosala bino ke le cigale basigale nalobaka cigale boyebi bino moko bafontaine wana nyonso oyo balobela biso. Alors biloko wana nyonso esalama ozo koleka na kati na ekolo Congo ezalaki vuli yango omoni natia na titre na biso ce qui se passe même na kati na eside oyo bokomona epai ya Fayulu oyo nyonso mobulu ezokokotela bango badivision na kati na bango ezali bilembo ya ntango po ete ntango babale kosala bacomplot po ete bakotisa biso na kati na mobulu les gens comprenaient pas biso tobeki yango avant topesaki alerte toannonce bandeko ne suivez pas nos frères politiciens bandeko bolanda bafrère na biso bapoliticien te. Là je ne parle pas seulement de Fayulu, je parle même des gens qui sont chez Félix Antoine Tshilombo, qui sont chez Jean-Pierre Bemba, qui sont derrière Mosito, qui sont derrière tous ces partis politiques avec Kenike. Oh, ils ont ça là que pays moro ya moke, rien ne marche. Quand ils ont mais t'as là un parti politique. Que des réunions politiques, des matinées politiques, à gauche, à droite. Mais vous gagnez quoi? Vous devez assister à la réunion, à la matinée politique. Vous devez gagner ni que des promesses. Que des promesses. Et ma promesse wana, nani muta créé ma promesse wana. Muta créé ma promesse wana, ce sont les Occidentaux. Il faut me promettre les bango. Et dans la politique, il faut le promettre les mensonges. Comme ça que nous expliquer tout le temps. Mensonge ne tonga mokili oyo. Alors, l'on nous soit tonga la mensonge, les stars qui s'écroulaient, et ça a somme. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi ça ne marche plus? Ça marchait avant, mais ça ne marche plus. Il est temps que yo au contribuer na échec na bango. Nous devons tous contribuer na échec. Il y a un plan où salaki baye la biso religion, baye la biso politique, baye ba baksaki c'est la démocratie. Oyo baye qui une étiquette ya élection. Oyo élection c'est eux qui décident. Les gens nous imposent ba nommer ba wana. Pour l'intérêt, qu'est-ce que tu gagnes? Yozo ko gagner kaka l'animation, bah pêche comme moi 500 francs pour 5 ans. 500 francs au lango un jour, mais bango va se succès à 5 ans. Alors, il est temps que chacun de nous aille ba ni toza koloba lelo. Ni toza koloba lelo, mes chers amis, yabo toza koloba ke avenir na biso, avenir à bana na biso, et ça entre nos mains. Toza li toloba tout le temps ba architecte. Ya avenir na biso na oya bana na biso bana wana ba sengete to bota bango ba bota makime soki toza ko bundate toza ko sala effort to la bango po elaka oyo soki to rater yango ngai na yo zoko yoka ngai zoko cha commentaire zoko mona ngana yo soki to rater laka oyo que to échouer nango c'est fini pour bana ba côté perdre encore plus. Vurusi Kimbangu, Nzaba Bankoko a permettre Ngana yo, Tobumbe Tumoto Longango, et Tozo Longango, la victoire est entre nos mains. Sur quand la victoire est dans l'élection, sur quand la victoire est dans le dialogue, sur quand la victoire est dans yo, oh, master, on a une idéologie, ah, nous avons idéologie, et pendant la politique, il y a le quota. Comme on dit politique, il y a le kuta. Le kuta, c'est du mensonge. Oyo, ba hégémonie na bango, et c'est le kibiso, que l'union soit toujours bois kango na mai. Toujours bois kango ou na mai. Voilà, voilà, bande combat dans sommet le Congo. Aujourd'hui, tu as dit qu'il y a solo africain, nous sommes bien, bazako c'est comme biso, bazako est battu que biso tout côté na quatre pene ya politique ya makasi. Tu côté pene na quatre ya religion ya makasi, mais tu tikali sima dernier Afrique mobimba oyo bazako est battu mais Congo to no cancelo comme makasi, bato yo kanisa ke Congo ko sauver Afrique. Congo le bozo mtelinga ko la ko banda révolution parce que gâchette yango wana mais to moni ke Mali et lobby ah nazana gâchette c'était ngana bandi alors tondi mabango tondi ma peuple malien toloba bravo nos frères maliens
Bravo, nos sœurs maliennes. Alors, merci Nabino, parce que vous êtes exemple dans le monde entier que votre chemin, c'est le seul chemin que nous pouvons tous suivre. Nous sommes obligés d'ailleurs de suivre ce chemin-là, parce que c'est là que tout le monde déjà que c'est le seul et l'unique chemin pour sauver Bisson, n'est-ce pas? Merci. Voilà, non aux intérêts des autres, travailler pour l'intérêt des autres, non, parce que bah parti politique, bah pasteur, bah évêque, toujours na intérêt ya mindele. Na zo sabinongo lelo n'explique bino. Botala observez. Tango e machakate ba religieux to banana ba religieux. Tango baza komona ke mobulu bakokanga groupe na bango bimba bake Vatican bake France bake Belgique bake na koluka ni po problème za Congo bake ko pesa rapport et pas ba parrain ou ba pesa bango mission de faire en RDC Congo oyo kanga malamu bango nyonso basalaka ndenge wana ba politicien bakosala ndenge ni bakosela ça ne va pas allez convocation Genève convocation États-Unis d'Amérique, ko sara nini, ko pesa rapport et pas parler na bango, o pesa ki bango charge, ba cahier de charge basala. Pour le nini ba luka kabinote, basala référendum ba yaki bandeko, biso to monde te kokite, bino ba population bo nini, to sala ndenge nini. Non, bozana péché, bozana importante. Il faut ba kende na musika. Alors, bon continue ko pesa bango confiance. La lobby fini. Plus jamais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je dis là. Plus jamais faire confiance, il y a bateau de nuire bisson à erreur. Erreur de vivre bisson nyonso, bateau de nuire bisson nango ezali les politiciens et les soi-disant serviteurs de Dieu. Bango bazana katia malheur na biso, misère na biso. Il est temps bisson na bino to la moka. Voilà, bandeko bana sommet le Congo, ya soloke la division et kotina katina décidé. Alors, bazako yebate eloko nini bazali ko sala. Alors, ba division côté pour la nini suite à la déclaration de Martin Fayulu où il y a des gars qui a sali à l'objet non, il est à cause d'un candidat à reconnaître l'élection parce qu'il a senti déjà fraude et zanakati. Mais Martin Fayulu abandaki déjà na wana bien avant azaki na kati na lingomba na bango na ensemble na banini nyoso bazaki bango te longo to monaki na kati na Afrique na pardon na Katanga to monaki na Katanga na bango nyoso longo bango nyoso azoko kumba bango ye leader na bango nzoka te azaki leader na bango te leader ne azaki na kati. Alors plan oyo Martin Fayulu a lancé ce message ezali plan ya occidentaux bolanda bandeko bolukaka politique o bozali bolingi ba politique bolanda bien plan wana na komona bomonaki na kati na Katanga qu'ils étaient tous là ensemble dans l'ensemble et ni koloba nini ke mindele bazo compter mingi si motoyo ya ensemble. Alors voilà, babel comme ça a se retiré mouke à projet à Lukata moto ensemble liboso moto ensemble boyebi oyo nyoso ezali ba comédie baza sala. Alors voilà qu'il est temps ba stratégie wana nyoso ya ba plan wana eza plan ya mindele pote atika nzela na nani bande ko Martin Fayulu bolanda ngai bande ko eside bola mokola ngai boko na libuluté Martin Fayulu ayebi makambo na za koloba. Martin Fayulu dans leur plan, il va pécier, va bêter dans le sapin. Non, bande déjà qu'on s'est clipsé, pour être otika, nzela, nanani, na Moïse Katumbi, na matata mpono. Yango moni abali ko sala, ba raison wana. Atabo gangi, suivez-moi. Atabo lobby. Atabo matibo pafu kanabino. Ako sala bino sembla, ako sabino. Alors, ça veut dire que oui, je suis d'accord, maintenant, je m'engage, je suis dans le chemin, je suis dans le combat. Bolandate, bayokaka, les banga et les bosso nous te bomakadeki. Les banga et les bosso, ils bêtent à pas. On m'a levé du makana moto na les bosso, il y a un de bosso. On est en sima et dans le kuta, bolandaite. Voilà un frère nangai, un collègue nangai, naza kolobase, nemi nangate.
Fayulu soka landi otoza koloba na bandeko ya Fayulu o na kati na eside na oyo baza na kati na politique soki bolandi tozongani biso nyonso elongo tokosauve Congo, tokosauve Congo. Botala ba image Fayulu azalaki na Ruberwa na Frank Diongo na bango nyonso bazalaki elongo, bango tuna bakenda batambola na mindele bapesa bango bapresenta bango partout. Eloko basolo na boyebi yango engagement bango bazwa na mindele oyo ba religieux banani tout ça boyebi bino moko. Engagement bazwa boyebi yango te boyebi te, bango bazana na kati ya classe na bango. Alors il est temps, ce qu'il fallait la comprendre avant, alors que bandeko no bana raison asala profil bas, attendre ndenge nini tokoki ko sauver ce que nous pouvons encore sauver. Bandeko si de bona na malamu toza koloba te ke po to yini Fayulu ngala yini Fayulu te, Fayulu aza ennemi na ngate, Félix aza ennemi na ngate, Jean-Pierre Bemba ennemi na ngate, baza ba Congolais, mais naza koloba baza ba be na Congo. Il est temps biso ba be na Congo pour na intérêt général ya nation et sengela biso za bo moko po te toloba non Mali a fongoli biso nzela biso no stolo na nzela Mali a fongoli le ba Mali bazana esengo na mboka na bango. Il est temps. Voilà bandeko bana somme na kanisi bo comprendre ba biso ba tuni papa Sayala comment on commis avec erreur ndegedede ba les gens se posent des questions. Oh papa Sayala commis Moniko bandeko mes chers amis, je vais vous expliquer. J'ai enlevé na longoli eswana n'appelez plus Monisco, Moniko, c'est-à-dire la mission onusienne pour instabiliser le Congo. Donc, il y a pour instabiliser le Congo, et maintenant, Tolubi dégage. Dégage à Monisco, Monisco, Moniko, oyo toza ko dégager yango Moniko ayebi moko ni toza koloba alors alobi aza ko kende na décembre. Il est temps, voilà ba chena bango ba yebi ke bilek ba bikoki Mali azali leader tina to expliquer bino nyonso. Il est temps pour la biso na bino to réfléchir ensemble total parce que le monde bouge. Ces mondes qui bougent, ngana yo beto bouger ensemble avec ces mondes multipolaires qui nous arrivent. Et ça occasion, il y a tout le monde à profiter d'un monde multipolaire. Fayulu, les amis, les autres, tu en as besoin d'un bino, vous avez des collaborations, mais il est temps de comprendre. Ce que vous devez comprendre dans l'état, et vous devez continuer à nuire biso. Fayulu et tes amis, et Jean-Pierre Bemba et les autres, Fayulu, Félix Antoine Chilombo et les autres, vous savez, toujours faire la bino. Ceux qui vont continuer à nuire, donc vous allez encore plus méchants envers vous. Ceux qui vont continuer à nuire Congo, vous continuer à nuire vous Kimbangu, vous continuer à nuire Mama Kipa Vitandona, vous continuer à nuire Bena Congo Nyoso, donc vous allez encore plus sévère et plus méchants, jour les Akoya. Il est temps pour vous de comprendre que bandeko va comprendre to boka bato va conseiller biso to rejoindre nzela bandeko to tambola zongo wana biso na bino to ka malamu to ko tambola malamu na kanisi mingi na kati na bino ba sala protéger de kamona loba yango Félix ayoke la biso te lelo to lobezi bino. Il est temps d'arrêter de continuer à remuer Congo pour na couper son avantage na occidentaux. Attention, bon arrêter yango to mettre bino en garde. Géopolitique nos sala. Oh non, mais l'élection, tout ça, c'est pour qui? C'est pour les Occidentaux. Nous nous mettons en garde. Arrêtez cette histoire-là politique. Ce qui est bien de ce lobby, plus question, on n'a plus besoin des élections, on n'a plus besoin de ces histoires-là. On va Congolais total, pour mettre toutes ces histoires-là, aventure, on va dire que nous sommes démocratie, on va dire que nous sommes un parti politique, pour boire telle réalité. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou on a beaucoup de pardonner, même dans fait même à 20%, pour pardonner bilan derrière au sali. Voilà, mes chers amis, solo ya motoko no mi kolonyoso, toboya makaboba koloba la démocratie, on va couper la biso la démocratie pacifiquement. Toboya le konato et ça la grande mafia oyo monde tambola kanango. La grande mafia, c'est ça.
Alors, Bissonio Sotombo et Rotomba, plus question de ça, te Luka, te sauver Congo. Notre souveraineté, autre que Luka Congo, et soit bon somi, Ndenge et Senge. Alors, c'est ça qui est important dans le bilan pour le que la révolution ou rien. Pas besoin des élections, pas besoin de dialoguer, pas besoin de quoi que ce soit, toujours qu'il y a une révolution pour chasser tout ce monde. Ndako etanga makila, ndako ezala matanga, te bomisi bato ebele, auto bomisi. Il est temps, tous à la biso, tous ensemble, tout le bas, fini vos histoires-là, allez, tout le monde dehors. C'est très important, bien les politiciens. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Mettre tout le monde dehors. Tout le monde dehors, parce que Mbok Ndaku et Zalaki Namatanga Batmakoufé. Batika Bisso, Tosala Deina Bisso. Batika, donc tout le monde dehors, Bisso Tosala Deina Bisso, et à bon autour le moment. Mon frère, toi, ami, allez, viens, ça va, il n'y a pas de problème. Toi, tu n'as pas de problème, reviens. Mais sans cela, Mbok Namatanga, Toko Divate, à te effacer, à te qu'il y ait une élection, et ça crée. Non, on n'a pas besoin de ça. Le plus important, toujours qu'il y ait le Kolo, qu'on a besoin de Mali, Bazana Yango. Et alors, faut qu'il y en a des fautes à Bango occidentaux, que tu crées des Bango temps épelé, de comprendre que limite c'est Saraka, mais va dépasser les limites. Et voilà, maintenant nous on décide, comme propriétaire de ce pays-là. Propriétaire à Congo va décider, nous allons mettre tout le monde dehors. Je dis bien, nous allons mettre tout le monde dehors. Oh, MONUSCO, oh, Union africaine, oh, SADC, tout le monde dehors. Oh, l'ambassadeur de tel, oh, l'ambassadeur de ça, oh, tout le monde dehors. Donc, mettre tout le monde dehors. Et là, tu as l'idée, la busso, tu as matanga, tu as pili, tu as peinture à Sikanandako. Allez, mets ces zaraka awa, quitte ces zaraka awa. Bon, mon frère, qu'est-ce que tu as laissé? Ah ben, ok, ça va, viens. Alors, on a retourné, mission les animés, on a retourné, moko na moko bituna. Fayoul yokingai, Félix yokingai, Mozito yokingai, bon, ma politique congolais yokinga. Arrêtez vos histoires-là de nous induire toujours en erreur parce qu'on vous demande de faire ça. Les gens qui vous demandent de faire ça pour leurs intérêts, nous, bien comme on dit non. N-O-N, non. Comme un boulus kimbangu, comme un zambi en pungu tulendo, ou y'a la Congo d'Antioquia, N-O-N, non. Merci pour la compréhension, vous avez bien compris. Te comprendre. Allez, Tokei, na oyo so ezako nekana kati na mukili, bato ebele, bazako ebateke mukili, ezako ningana. Mukili ezako ningana, mais beaucoup, bazano na kati na, ba blague, bazo kantika ke, ba blague, ezako continuer. Allez, suivez attentivement. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui surveillent les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres. Et qui ont créé une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État. Le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Vous dites que le président s'est arrangé, il s'est arrangé à ce que tous ceux qui nomment aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Le médiocre, il est parmi les meilleurs au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Le médiocre, il est parmi les meilleurs au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Voilà, les médiocres. Alors voilà, tout le monde est sur le qui est est belé, déjà conscient de la situation, et ça, mais il faut comprendre qu'il y a solo la stratégie de mettre les médiocres, d'engager les médiocres. Les médiocres vont côté pour distraire les autres, ou on a sa stratégie, mingi et outils, et pas yabanani, et pas et outils, na katina, occidentaux, ou basé à l'origine, il y a qu'à imposer les médiocres dans chaque pays, et bon, parce qu'avec les médiocres, il faut contrôler Bango. Alors maintenant, il est temps de comprendre que plus question, plus jamais,
que to va continuer na ba stratégie ou occidentaux va yeli biso ya lokuta na kati na mapere ko le Congo ya no pour nous faire voir que oui baza capable ya continuer ko changer motindo ya ba travail pour te biso tondi mabango te ko mona ya solo nyoso wana e ko simbal société to comprendre bango que to boy NON to boy yango. Alors bandeko bana someko le Congo to boyi bango to landa na kati na Kinshasa nini za koleka na kati na Kinshasa Congo mabela bako. Merci Major Kuluna. Makila ya miao, makila ya bois, bache na keni. Mais suite à l'élection, c'était Moïsawa. Et au question n'a pas si. Bapeti mabe bapeti oyo banani basala bapeti oyo bakuluna otoko mona de petits kuluna et les grands kuluna de vrais kuluna sont où oyo baza bapeti kuluna mais ba grand kuluna poso to mona bapeti sûrement que ba grand bazali bapeti mabe bakuluna ba grand kuluna bino bozo kengela bango avec des cortèges est-ce que c'est normal bana oyo est-ce que bazo mériter sort oyo bocha bango l'espace public bona saza ba kuluna bazo mériter sort oyo nana tinde bango baza na barabara ce n'est pas vous tant que baki que dans l'armée mon bateni banane bataba teni ba major kuluna je sais bien ba leki no que Félix c'est quand hier ou avant-hier que Félix a tiré ba soldat ba na kati la police na kati la FARDC a tiré ba kuluna bomoni bango na bilaki bino no bomoni en image. Ah, bandeko, mais c'est bien que makambo eza kokende. Voilà, bandeko bana someko le Congo, ezali a passa komona ke situation eza ko leka na kati le Congo, voilà ba hauteur nango bazali nde wana ta komona na kati le Congo. Allez, tokei image. Awa toza na pont Makelele, rivière Makelele. Ozomona otambola awa eza fulu te, c'est la rivière Makelele. Je suis sur la rivière Makelele. Ozomona la personne qui est devant moi c'est le vice-bourgmestre de la commune à Bandal. Il est visiter, voir de ses propres yeux. De l'autre côté, la vice-bourgmestre de la rivière Makelele a bouché. Hier, il y avait pas la pluie à la commune de Bandal. Mais l'eau va bazindaki maïkotele bato na bandaku na ba mapango bato bazindaki lobi pendant que vous le betaki na Bandal te lobi bato bazindaki vous le betaki vers vers Selembao bamai wana nyonso eyaki ezaki bouché awa ezali ki bato bazinda la route que vous voyez là c'est la route qui mène vers l'hôpital Kitambo eza route principale ils ont relié Bandal na Kitambo mais nos autorités, nos gouverneurs, nos ministres balikananzelo bamonaka fulu oyo bazo agir te bazozela aire population okufa po bazela biso ke no deuil national baye basala misala population ya Bandal na ya Kitambo bazolela epai ya gouverneur Jantini Ngobila akisa aya sur terrain aya tina ba engin po basala misala oyo
c'est ça, la rivière Makelele, c'est pas... Voilà, les médiocres. Voilà, Nakarusi Kabandeko Monaki, mais connaît qui va image circulati, Oyo, Jacqueline Gobilala, Jekoko, Babaleko Buka Bandako. Babeke Bandako, voilà, Moutedo Salake, inondation dans la ville ya Kinshasa et Salama. Babuki Bandako, ça fait maintenant plus ou moins plus de 2-3 mois. Babuka Bandako. Mais Maïzo Tonda, comment? Chantining Gobila, Jekoko, expliquez-nous un peu. Bon, vous avez un sala, misala, toté. Les médiocres. Voilà les médiocres. Moussala Nabango, Yangoa. Bon, moi, résultat, voilà, Kinshasa, Bopeto. Voilà, Olo, Ezako, les Karakati, la Congo, Ezaya, Pasiak, Mawako, Monake, Yasoro, Bande, Konabiso, Ebele, Bazako, Yebate, Bazako, Bitungi, la Bango, Moko, les Lita, la Bango, Poité. Ça ne va pas. La population peut comprendre que ça ne va pas. Ils ont yappé, ils ont mata. Tant que ils ont mata, mouke, nakanisi, karate, toujours comme un tango yango, oyo, mabele, eko ningana, eko baluka, oyo batunyoso, bako kamwa. Allez, toke, vini yaki. Ça fait mal. Ça fait mal que quand les gens, de Konabus et Bélé, comprendre ces gens, la carte de la mission des ignorants, comprendre que ce système, c'est pas difficile. Pour la détruire l'union, la qualité de Mali, l'air de Mali, télémaki, le monde qui doit voter avec le nom de parti politique. Bandeko Océan, Bandeko Mouloko, Bandeko, nous sommes en premier dans la politique, on veut organiser. Bravo! Mais il faut comprendre, Yango. Est-ce qu'il faut donner des dates? Est-ce qu'il faut donner les dates de 24? À quoi sert de donner des dates? Ok, on y a dit que aussi dans les bangos, aujourd'hui la politique n'est comme ça rapidement. Parce que vous donnez des dates, et dates, on va tellement, on va tirer la commotion, on va dire, bon, ça la publicité, non. Que vous tellement que vous marchez qui? Moi, que c'est à Bino, vous allez demander la permission à qui? Parce que moi, que c'est à Bino, je vais vous comme à Bino. Pour les lignes que tomboka, vous êtes déjà nombreux, voilà, pourquoi donner des dates? Pourquoi fixer la police des criminels? Pourquoi fixer des polices toutes? Pour la ligne, il faut fixer rendez-vous avec la police toutes des criminels. Vous avez vu que vous avez vu bon, la bino mo ke bozon que ba bomba bino ba soksa bino et bon ba ko le la po bon on a pas bino mo muta occupé bino azate bozon dukani tant que zoko bozo ka bisote bolingi ni. Mes chers amis, bon raisonnez s'il vous plaît. Bon raisonnez parce que vous raisonnez et vous dans la passe mingi pour la bino nyonso. Tant que zoko loba ba ne ke bele ba zoko to sala ba blague mais toujours côté ya bino. Poto côté ya bino ko comprendre jo aka poto yebi to tanga ba livre la révolution to tanga peuple ngi la se sulvaka a s'indigner ka poto va résultat et non par des politiciens et non avec des rendez-vous
et Zanatina Mogote, ou à d'autres personnes, tout le niveau les 4, tout le monde a réunion, pour les 24, on a, et qu'on a la somme, à d'autres responsabilités, un voleur, un menteur. Avant l'inga que comme on est à faire bouger de la chantage. C'est du chantage. Bokinga, benga comme un chantage. Bolanda moti. Bokinga mala bokate, bokel tolo. Bosugi wapi. Arrêtez ma bêtise, s'il vous plaît. La benga ma bêtise, ma sottise même. Voilà, bande que solo tango tango pesa concept et la cabine de l'eau nous sur les 4 la Kinshasa pour te lever mon quota le bakeno ah papa n'est pas qui a voté n'a pas quitté et les cas qui ndegeni no et c'est là qui ndegeni que chacun des busso moko la busso ayeba réalité de oinoso ezako la busso botala en image botala ce qui se passe dans 4 de Kolo Congo. Alors, et cause la passe mingi poete bandeko ebele bazako yeba teke avenir na bango eza na kati na maboko na bango mais tu la bino image. Bon, on a beaucoup de nyonso. Tu la bino et ça dit son audio. Il y en a des Hippolyte Kanambe. Voilà. Depuis la signature de l'accord, j'avais dit ceci au président Félix. Monsieur le Président, c'est un dommage. Et j'ai comme l'impression que on a presque la même situation, même configuration de la situation comme en ce sens. Alors, ce qu'il nous faut, c'est beaucoup plus de sagesse. Et il faut éviter cette tentation d'avoir pour le contrôler, c'est quoi je pense c'est le mot, avoir le contrôle de la majorité. Et surtout des qualités, cette majorité. Et sa réponse, ce président ne vous en fait pas. Ne vous en faites pas, on va bien travailler ensemble pour le pays. Et pour la bien passer. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est on n'a pas de vérité, mesdames et messieurs. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que l'accord signé, même si il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent rejeter ça en eux. Moi, je suis convaincu que c'est ces accords qui nous apportent jusque-là d'avoir cette paix et la stabilité dans le pays pour le moment. Moi, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Est-ce qu'il faut vraiment comprendre ce qu'il veut dire par là? Hippolyte Kanambe. L'homme qui a placé Félix là-dedans, on a quatre vigier au Yozaki pour ses intérêts à lui. Et maintenant, Hippolyte Kanambe cherche encore à tromper la vigilance des Congolais pour revenir encore avec des mots pareils. Est-ce qu'il faut croire à cet homme? Le malheur du Congo, c'est lui. Si aujourd'hui la présence des M23, la présence des Codeco, la présence des groupes armés, la présence des ADF, la présence des M20, tous ces gens-là, c'est lui, c'est son plan, parce que le Baya qui n'a qu'à le Congo, il n'avait rien. Et ils étaient préparés que non, on va aller pour prendre les Congos, nous les Tutsis, on va diriger ces Congos. Il est resté là par ignorance parce que nos frères n'ont pas compris, les politiciens toujours. Nos frères politiciens l'ont accompagné et aujourd'hui, il a fait plus de 22 ans qu'il est là. Il est dans les affaires comme vous le voyez là. 22 ans qu'il est là au Congo. Il travaille encore, il bénéficie de l'argent au Congo. Il a des mines, il a tout. Mais les Congolais n'arrivent pas à comprendre que non, c'est un homme que la première personne a arrêté, c'est lui. On les laisse parler devant tout le monde. On les laisse parler. Et les autres de l'autre côté, il y a Félix Antoine Tshilombo, quoi, c'est que Tshilombo a dit que non, avec Kaga Hippolyte. Avec Kaga Hippolyte, Kanambe, parce que c'est payé. Mais arrêtez, mes chers amis. Arrêtez de croire dans ma mentir, ma communauté internationale, arrêtez. Voilà, le Congo, quand on dit des choses, les autres, comme moi, on dirait, blague, mais puis ça, qu'il y a des séries.
tolobaka batebeli bayoka te boyoka lisusu secret ya mwasi na ye ebimi Barcelone mpe balobi bango mpe balali te babimisa basekret banomi Barcelone deya babandi kobimisa basekret nomi Barcelone na koketi sasa kuna eyingi balobi boye mamoli bamemaka bango na poto mpo baya kolongola bare bapesa ye ntango bakomi awa na poto amemaka doja koketi na ye nani Naomi ntango ekomi awa na poto biso moto oyebi na poto apo bazongo batya orin il faut batala bateste barin wana soki eza compatible na barin na yo mpo evanda bien batali barin ya beli donja esimbaka te na ya mama olive batali ya Naomi Barcelone esimbaka te na ya mama olive batali barin ya Naomi Barcelone esimbaka te na mama olive yango asimbaka nzela bazongi moto alobi yango eza Naomi Barcelone na koketi sasa beli donja alobi na ye eloko te ya mpe kuna onde bayokani bango nyonso bapanza mama olive Naomi Barcelone dana croquette banzi mama olive ya pe kuna na tongo a posté akomi ma grand-mère me disait toujours comme ça mes chers amis oyo nyonso boza koyoka boza komona boza kovivre en live eza basine du temps ya fin oyo nyonso boza komona oyo bakoti na mobulu croyez-moi mes chers amis oyo eza lolaka mbulu siki mbango eza basine de la fin oyo ekomisi bango na mobulu boye bakobeba na bango nyonso oyo akoatake oyo akofinga oyo akofunda oyo ebandi le signe du temps ebandi yo meyebaka position na yo eza wapi positionnement na yo eza na kote nini boyokinga biliaki bango bikoki yo sozo kote kaka na nsima bato kante baza encore plus fort baza très fort etali yo biliaki bango bikoki bakoko na bango bapare na bango bakomi na suka et bango c'est encore plus grave encore alors tant que toza koloba oyokaka biso ke ya solo il est temps mpe chacun na bino chacun de nous ayeba wapi ye azali alors bandeko bana somekolo Congo to continuer totiela bino eloko mo topreparaki bino na cadre kaka ya conscience mpona koyeba ke esengeli ke mosala tosalaka biso esengeli tout le temps torapelaka bino des choses oyo boza koyeba te tout autour de bino oyo eza kosala ke lelo tokoma toujours affaibli nayebisa bino nyonso mikolo nyonso toza affaibli mpona nini parce que mingi bandeko na biso ebele bayebi te baza banani ndeko moko apesi ndeko moko mwasi apesi biso makambo otoyokana. On nous aime tant qu'on danse, tant qu'on chante, tant qu'on court, tant qu'on joue au foot. Mais on ne nous aime pas dès lorsqu'on commence à raisonner. Donc on est dans l'ignorance, on nous aime. Mais quand on commence à être dans la conscience, on nous déteste. On est des bons amis dans tout ce qu'on fait là, que j'ai dit. L'amusement, le divertissement, l'égarement même. Il n'y a qu'à regarder en fait notre communauté africaine ou même antillaise, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Allez sur TikTok, vous ne verrez que des déhanchements du matin jusqu'au soir. Mais très peu sont ceux qui sont là pour conscientiser les gens. Ceux qui conscientisent sont très peu. Et il y en a très peu aussi qui sont suivis parmi ceux qui conscientisent les gens. C'est comme si on a l'impression que bon, c'est pas important. Et non, c'est important. C'est bien plus qu'important. Si vous voulez vraiment aller récupérer cette valeur, parce qu'en fait, en gros, ce qu'on demande, ce n'est pas de l'amour. On n'en a pas besoin. Du moment où je m'aime moi-même, du moment où j'aime Jean-François, c'est tout ce qui compte, ok? Mais ce que nous voulons, c'est le respect de nos racines, le respect de notre histoire. Qu'on ne vienne pas chambouler notre histoire, qu'on ne vienne pas nous écrire notre histoire à notre place, alors que nous-mêmes, nous pouvons écrire notre histoire à notre sauce, bien évidemment. Parce que ce qui dérange, c'est le fait que lui raconte son histoire selon ce que lui il a appris. Mais on veut qu'il raconte l'histoire selon ce qu'on lui a appris. Mais entre nous deux, qui est censé bien connaître son histoire? Matondo, ma sœur, je crois que c'est ça. Quand nous on fait ce travail-là de conscientiser les gens, on dirait que c'est un TikTok, Abina. Mais le plus important, le bon même la vidéo, ce qui on l'a dit, mais monsieur, ah bon, au commumoto. Mais Nathan, on l'a rabichoté.
oza motote oza nyama poza ko vivre na ndenge ya bonyama oyo baza kotinda bandeko ebele basala mosala oyo po ete ba influencer les autres okomona bango baza ebele na kati na Congo Kinshasa. Un exemple botala soki bamboka misusu oyo eza koleka na kati na mboka misusu mais oyo bakomona na kati na Kinshasa botala ndenge nini ba mibali mwana mobali asabie et azali ko influencer bato misusu botala ye eza ya pasi pe ya mawa et ba mama quand je passe tout le monde me regarde. Voilà, bandeko ba image ya boye na tieli bino pona conscientiser ba mama boza bandeko. Est-ce que ba mama wana baza ebele wana na marché wana soki basangani bakweli mwana mobali wana baza kutu ata 5 mama papo aza déjà affaibli po akoma mwasi ata 5 bakobetenga bien parce que azosambusa biso asambusa culture na biso. Comment ba mama baza kokamwa ye baza kotika boye tomonaki na Inde tomonaki bapaye ebele bamoni ndeko na bango asa de bêtises pareil bazwa ye babeta ye bapaswa bilamba nyonso mais biso okomona ka babêtise ya boye bazokamwa mawa c'est comme ça mais tokonscientiser bandeko na biso po ete babêtise oyo elongwa na kati na mitu na biso parce que ya solo makambo eza koya mabe na kati na mokili. Voilà nakolakisa bino oyo eza koleka na kati na poto na kati bamboka mosume tosisana oyo ya biso ya Congo ebongo bomona makambo kaka oyo me na kotie nango na kati ya oyo ezoleka na bamboka mosuku na Cameroun et ailleurs bokoyoka nini eza koleka de ce côté là po ete bandeko ebele na kati na bango bakomi conscient ya koboya makambo oyo ya bareptilien bayeli biso na kati na kachopa na kati na Afrika eza mana moke. Alors bandeko bana somekolo komo ya solete kuna balobi na kati na bamboka na biso ezali ya koyinda tokei na kati na Congo central na kati na Congo central tolanda en image. Voilà, wana na kati na Rozi, bato batomboki na kati na Rozi, bazali kosala bazali kolakisa bato pelaki non baza d'accord te na oyo nyonso oyo ezali koleka na kati na Kongo na moni na kati na mabela Rozi kona boye mikoleleki tozo kolobela toujours dossier Rozi oyo ezosala pasi mingi na bandeko kuna bazali kuna na kati na bakongo bamoni ke mboka na bango ezali kokende bakomi kokata yango bapesa yango na bato mosusu oyo bandeko ebele basepeli nango te na makambo wana toyoka bango. Parlement Manianga, Kambote Kero, Kambote Yufeni, Rosi Mambo ya Mambo. Unajaki tufungo kiditi Sibwana Misamu va territoire de Rosi. Nous finissons pas autour de 3 heures. Du Bundu, il y a un ministère, ministre du territoire, l'Américain, la bureau, ça chose à territoire, bureau administratif, ça chose à territoire, je vais mettre tout dans ma baille, il y a commencé une chose. Dans la le microphone, tu peux voir. Dans la le mingi de rose presque plein de la territoire. C'est
Niger, oui, je le vois. Bureau administratif, je vais le dire à ma paille, je vais le commencer aussi. Bakangi bureau administration, avec tout ma secteur. La police va mettre malheureusement, nous avons policiers mkubwa Djibouti. Polisi wao wamenishuka. Bila bwana nabili mfumo wao. Service na hizo la sécurité. Bila jusqu'à présent 8h25. Intervention ya nusu ila sala maduruzi na gaza kana. Ndio mambo yetu tulipokuwa kwa voilà, ça bouge de partout, bande commence là-haut, besoin mon mokili za ko mingana, bino pe bona mutwande ko bino baza ko zelani. Po eloko ya ko zela ezali souté tango infweni oyo moto nyonso atelma po eteto bunda biso nyonso elongo pona ko bengana banguna oyo baza na biso na kati na Kongo Kongo wana na kati na lozi bidu subo monyango oyo eza koleka kuna. Alors na kati oza ko ningana a gauche oza ko ningana ba msusu baza ko zela oyo oyo tour na bango sur tour na bango ya mokoloni to éviter. Alors bande ko tokende na kati Nord Kivu na kati na Nord Kivu boso na bolimbi sito zongonano to posta na Kasai. Kasai na kati ya Kasai bandeko tango na lobaki mokolo mususu awa bandeko na biso Kasai bayaki bakota ki balobike te papa Sahela olingo kota division entre biso olingo yoza tribal olingo bebisa makambo na Kasai nzoka te oyo image tokotie na bino ezali ya somo ça se passe na kati na Kasai na kati na Kasai eloko nini eza koleka na otiela bino image oyo eza koleka me na koswete kobanda na image oyo ya ndenge nini oyo baye koteka bateki nini oyo tokobelela bamboka kuna pembeni na Kasai bake kosala nini bazosala babandi kobimisa baminere na kati na nini na bamboka na biso akomi koteka yango basali même comment on appelle encore raffinerie ya kosala nini or na kati na Nord Kivu à gauche à droite mais nyonso wana makambo to koloba makambo ya Kamwina Sambo babomaki nani atrahisaki Kamwina Sambo moto atraise Kamwina Sambo ezali baboshap na ba oyo Sami Badibanga bato babomisaki moto to kobenga na Kamwina Sambo pona nini pote bato ba minere wana babomisi. Alors botala la suite ya oyo elekaki na kati na Kasai, c'est toujours les Kassaïens oyo bazo détruire Kasai mboka bandeko na bango ba village natal na bango babino bala besoin nango te faut tout liquider. Yona ministre na oya mimi okofuta makambo yo sali na bakwakoa macha bino kofuta yango yona ministre na oya mimi na divisionnaire na chef de division okofuta yona chef de division ya Mbushima ya mimi okofuta bino macha bini okofuta oyo botela kata Mbushima yawa okofuta macha bini omona makambo sali otindi bakabaji basala dezo batumamita na awa wana chantia batasoso balingi bamotola okofuta yango macha bini yona chef ya division okofuta boyoki bandeko na biso Kasai baza wapi bomona makambo eza koleka na Kasai oyo aza koakize Kasai mosusu atili bamosusu bakende kotumba village ya bakoko na bango village ya bamama na bango oyo bavandi na bango baluki na bango likambo te likolo ya mbongo likolo baminere esika ezali wana nono tumba na bango ya village bakokima ko bakozanga place biso nyonso nsima kotonga so wana te tumba batindi bakasai mosusu bake kotumba village oyo bakomona wana na kati na Mbuji-Mayi. Na kati na Mbuji-Mayi ça se passe comme ça. Et bon bateau baza na kati na Kinshasa balobi que non biso toza bakasayen chez nous ça va toza tova na biso na Kinshasa et babeli kozwa millions na kati na Kinshasa. Voilà ce qui se passe na kati ya mboka na bango. Voilà la situation na kati na Mbuji-Mayi eza soni pasi pe mawa ya komona ke na kati na Mbuji-Mayi bandeko baza kolela. Voilà la situation oyo eza koleka kuna totala bakoni nyonso akati nekolo Congo ya ça ne va pas botala image ekolelisa bino touti matanga mais tala po ya boyebena tala bamama mikolisi bamama oyo
population ya mboka oyo pena. C'est un chantier. Il faut dire que c'est un chantier. Maman va quatre population oyo pena. Vous avez bien dit. Quand on appelle la chou, appelle la chou à Baba. Quel amour oyo. Si maman veut mwana. Maman veut mwana, on peut te répondre. Le cas où on peut y. La nini. M'appelle pena. M'appelle. Ah, comme tu veux voter les sous. Tu veux voter. Tu veux voter sous. Pote boyo kakate matondo ba like na bino matondo na ba like na bino tout ça na posa ba like na bino botala na mawa mais solo ça fait mal, c'est vrai, ça fait mal, mais toi na posa ba like na bino pour ba nguna na biso ba mona ka ba like wana esala ba ngbe passa ko mona ke bande ko na bango ba lingi émission na bango tient to stenga na bino ba like yango wana pote na tango zo tshaba like ba ko ko mo ba bloquer on zate et ko sala bango passer bande ko nango bande ko na bango lingi yango ale batiki yango ba nongola ka nombre ba vie ba nongola ka nombre ba abonné ba nongola ka nombre ya ba live so so mona ba like de bele ba ko mona ba de bele mo ba le passe la biso ba nongola biso biloko wana ezate voilà bande ko ba ligate ba mission ya boizo conscientiser ba pour na bango émission va ventir. Oh, vous avez dit, wana bango tika bango batala kango mais bemisho biso balinga kango te balinga kango ta ko singa na bino biso ne ba biso na bino to liga bemisho na biso to partage kango pote bango balinga ka bemisho te pesa bango kanda pote tuzula msabino na pongi mato. Voilà bende ko wana somi ko Congo to eko kende solo eza ko sala passe mingi ya koyoka onyoso eza ko leka na mabele ko Congo bande ko ebele baza ko mona otali olubi mawa passe me eleki kaka ndenge yana po wana shwate toke na kati na Nord Kivu na kati na Nord Kivu à l'image. En mission d'itinérance dans la partie nord de la province, le gouverneur militaire du Nord Kivu et commandant des opérations, le lieutenant-général Constantin Makamba, séjourne à Beni depuis ce jeudi 22 juin 2023. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu est venu s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut des terroristes de ADF ces derniers temps et le banditisme dans la ville, mais aussi s'imprégner de l'effectivité des travaux du désenclavement de la route Butembo-Mangorichipa. Revenons dans notre rôle de tout le temps, l'inspection de tout. Et les opérations, vous savez que nous faisons face à la menace des ADF qui sont très mobiles ces derniers temps. Que c'est une menace pour l'Ouganda et aussi pour la République. Mes chers amis, maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce qui se cache là. Vous remarquez le Komoko, qu'est-ce que vous avez remarqué? Boyoki Nini en suivant Oyo Nakati gouverneur militaire Nakati état de siège Nakati à Nord Kivu. Boyoki momo rebimi asikali pa na ye boyoki ko momo rebimi wana te kombo esike bimi wana bongwani ba éclipsé ba sali boye ezalaki boye ba baloni boye boyoki yango te nako expliquer bidon. Vous savez que Tolubaki la MONUSCO doit partir. Basenga ki MONUSCO lobi ke ya solo biso tokokende mais to souhaiter tokende na ndenge ya digne et pacifique. Digne, ça c'est le terme Bintou a utilisé. Digne et pacifique. Pour Nanine, digne et pacifique. Pour Nanine parce qu'ils ont peur. La MONUSCO a peur. L'ONU a peur. L'ONU a peur de quoi? Le vent qui frappe na Katina Mali. Les Mali ont décidé, ce n'est pas la MISMA, la MISMA, force onusienne au Mali, ont décidé non. Les Maliens ont décidé, MISMA dégage, RFI dégage, France 24 dégage. L'armée française dégage. Donc, c'est l'ONU, c'est la MONUSCO, c'est le Mali qui a décidé.
c'est le Mali. Alors, l'ONU va décider. Et alors, la paire, et ce qu'on a quand il y a Monisco, et c'est pour être le Longo, Iwana, te remplacer la place à S. Et c'est là qui stabilité, donc force onusienne pour la stabilité du Congo. Mais en réalité, et quand on les a ST, il y a plus de 60 ans qui sont là, il y a qui ont pour la force onusienne pour instabiliser les Congo. Pas stabiliser le Congo, mais instabiliser le Congo. Voilà les I au moment où alors, suivez-moi mes chers amis. Cette force Oyo, lui qui va requérir, va digne et va requérir pacifiquement. Pour ils ont peur, pour vous calmer, pour vous banga. Comment va Congolais va agir? Parce que les Congolais, ils ont besoin de banga, besoin de politique. Tu dois le quota, il faut accélérer encore la pression. Le Congo, accélérons la pression. On ne s'en sera pas bravo, accélérer. Alors, comment dans le Congo, dans une page Oyo, il y a un gouverneur militaire, Yépé à Obanga. Bon, dans la stratégie, on a le Binoboye et comme il faut. Ces derniers temps, on parlait tous de M23. M23. Avant, l'ONU, c'est l'ONU, Monuico, voilà, le nom est Asika, Monuico, donc Monuico, les ADF Nalu. Après quelques temps, et les cas qui période, on n'en parlait plus des ADF. Va changer comme M23, allez, M23, va clipser, va bandir ce qu'on ADF Nalo Zong, à la mode, ADF Nalo, c'est le plan ya ONU. C'est le plan ya ONU. Parce que c'est l'ONU, MONUSCO, qui massacre les bateaux, qui cotisa, qui ADF ba coin tout. ONU, alingi, na le fait de attention au Keba. ONU a encore. Kokocha crime makasi pour mon importance qui doit rester là. L'ONU doit rester là. Alors, Bazoum va créer Piscos, va créer Kopanga. Namitu a battué pour moi que M23 au PG qui l'a milité. M23 comme un groupe qui va lui que ADF Nalu, ba base makasi avec plusieurs soldats kati na Uganda, na Rwanda, baza partout. M23, ils avaient caca Rwanda. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire là, Félix a au courant dans leur plan, et ça a un que non, cette fois-ci, tu changer de ticket. On parle maintenant, on parle plus de M23, tu vas parler sur ADF. Ce que va clipser, va bombe M23, ADF. Parce que M23 a ça gagné Bunagana. M23 c'est Bunagana, ça calme, bah tu sais quoi, crime, tuerie, na Salakango, ADF. Donc ADF a ça la crime ébélé parce que c'est la MONUSCO qui transporte des ADF. Branche, il y a MONUSCO, il y a Monuico, branche à Monuico, c'est ADF. Oyo, exemple pour crime, pour bannir sa bateau. Beaucoup mona, de ça binango. Beaucoup mona, makaboko ya mikolo. Ceux qui ont l'amour quitté, tokolé la bande de konega ko sakanate s'il vous plaît. Il est temps de comprendre cette histoire. Vous les politiciens, pour Baro que c'est fini pour la Baro, faut pas qu'il. Alors, j'y suis leur présence, il faut pas crimer sur ma casse. Bah tuerie, ma massacre, et sur ma casse. Et bon, madame le voir. Ah non, bon, parce que mon il y a trop de crimes. Et bandit, comme on a déjà le 6e mois, Tito, comme on a le 9e mois, bandit, préparez-vous. Préparons-nous. Les dangers là. Monuico, Azaliko accéléré, n'a pas crime pour assister sa présence dans le Congo. Bolo qui a montré très bien, c'est à vous de comprendre. Donc, c'est-à-dire que on est allé baser, nous sommes unis, monter stratégie en place pour que ça allait tout le temps
ezali ba pyromane. Les pyromanes oyo bazali wana pyromane branche à pyromane ezali les ADF. Vous comprenez très bien. Voilà la situation oyo ezali koleka na katina mabele kolo Congo ezali apasa komona ke bitumba ezali kokeli mikolo nyonso na mboka bazali koboma butu na moi na kati na mabele kolo Congo, mais quelque part d'autres bakongolais mosusu mpona bango ezoloba bango rien. Il faut kaka bakontinue koboma bandeko oyo bandeko na biso misusu oyo baza na kati na mboka. Allez, toke. Gold, une entreprise de raffinage de l'or dont l'usine vient d'être montée pour la toute première fois en RDC. Cette délégation conduite par la conseillère principale du Premier ministre Myriam Amena Agito a été reçue par la ministre de Mines, Madame Antoinette Samba-Kalamba. Il reportait signé à la Luka. La ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalamba, a reçu la délégation de l'entreprise Congo Gold, conduite par la conseillère principale du Premier ministre chargé du climat des affaires, Myriam Amena Agito, au menu des échanges. Le Congo Gold est venu informer la ministre des Mines de la fête des travaux de construction de l'usine du raffinage de l'or à Bukavu, la première en République démocratique du Congo. Outre l'information sur la fête de construction de la raffinerie de l'or, l'équipe de Congo Gold a sollicité auprès de la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalamba, le feu vert pour mettre en marche la raffinerie au mois de juillet 2023. C'est une raffinerie qui va faire le traitement de l'or brut dans notre pays, une première pour la RDC. Alors nous étions venus parce que nous avons fini il y a quelques mois la construction de la raffinerie. Alors nous étions venus échanger avec madame. C'est n'importe quoi. Voilà, on tue en RDC Congo, on assassine tout le temps en RDC Congo, mais les choses s'amènent là. On c'est la raffinerie d'Abango, n'a côté juste la crime des alliés. Donc pour la Bango, c'est le Bango rien. Ce qui s'est passé dans le Congo, pour la Bango, et de l'autre côté, bah quand on boma bateau, n'a pas mine pour être bah l'ingit bande qu'on doit simba bah mine wana. Donc Bango va pas connaître tu boma. Voilà gouvernement n'a besoin de ça qu'on y batté toujours avec même biso wapi aujourd'hui même biso. Mboke na ba criminel, na ba tuti, na ba nani ba ça qu'on boit buto na moi. Ah ça me a pas si bah comme sur les caractères de Congo tel le non ce n'est pas possible. Voilà la situation. Et bandeko toke na kati na Afrique du Sud. Na Afrique du Sud, kuna pe bandeko na biso bakasayen opesi mbwambwabo. Na Afrique du Sud, bandeko kasayen kuna bakei ko tia des ordres na bango ekoti oyo na kati na nini ekoti kuna. Nazape combattant au nom de Gamoua Piston, Zawango Mingole, on me connaît partout, en Afrique du Sud, en Europe, même na Kin kuna, atane na zolo. Bolimbisi, toza ko bandela ngona boye la kanisi yangoyo Danika Bongo atindi batu na ye baya basakaje bazo ezalaka ni ya IDPS ni ya nini makambo na bango na Michel Kabwe biso tala botala ndenge tozotombe bavictime bapanzi biloko nyonso Danika Bongo atindi bavagabo ya IDPS baya basakaje biloko bapiye biloko ya chez moi Likaso na des cimetières ya chez moi Likaso na des cimetières babimisi biloko bazwinga mbongo nazalaki nango $1500 oyo natekaki bazwinga bango nyonso biloko nyonso bazise epanzani mpona koloba politike oyo tozosala biso bato ya IDPS biso na biso totala makambo tozosala biloko eza biloko ya pasi ni ya IDPS ni ya nini biloko nyonso oyo nazosenga nde na gouvernement babiloko mosusu bakangeli yango awa oyo basakaje lisusu bamioto ya bato ezalaki awa libanda bazwizwi babiloko mosusu awa biloko nyonso mpe eza sakaje awa nayebi te nakozemande na pouvoir oyo ya Kinshasa atala nanu makambo oyo ndenge Danika Bongo azotinda bavakabo baya basala makambo oyo bazosala oyo na IDPS komba oyo biso tosala komba oyo po ezala makambo ya boye te diaspora ke neti ngai ndenge naza awa na bunda na ngai ebele mpo na IDPS me na bunda na ngai mpo na makambo ya boye te
biloko oyo eza biloko ya pasi oyo nasali mosala ya oyo moto wana moto akosala te na mboka ya bato ya Afrique du Sud na mboka Mandela lelo na ye awa mpona investir kotala merci Dani Kabongo na bato na ye na epuis maison na ngai eza nde na place oyo azodirige ya Kampemba ya washi Kampemba oyo ye moko azodirige kotala bavitre ya bato epanzani biloko ya bato ebungi ya baklia oyo bazalaki awa biloko ya bato eza saccage awa na ndenge na jete. Voilà, Sony principalement, voilà, tant que tu as comme mikolo soke nos frères Kassaïens, Sony Amoy, nakati na pays Sony, nakati na Mbujima Sony, nakati na Kananga Sony, nakati na Kinshasa Tolobate, mais siko moko salama, même nakati na Poto, toko loba susu nini, bien pouvoir tourna bino, pouvoir ya bino te. Pouvoir bien sûr bozo bomana le Cameroun ni bande ko na biso bakasaye Sonia boye oke na kate na Zambie kona le Kasai e bande ko boto les zones pe na nko so ke na Zambie so mo ga noir sa bêtise Kasai Bakasai ko kule Bakasai na Katanga Bakasai oke na Afrique du Sud Bakasai est-ce que toujours qu'il ne voit pas qu'est-ce qui ne va pas tout le bateau tout ça bande ko na biso to lesone nano bon lesone nano keno image mabe o s'afficher et je sala soni na biso nyonso et surtout que vous êtes au pouvoir donc on a question batalbi que non ba juicière ba barbare banen ba sote bo tiro tiro ça tribalisme bo ça séparatisme mais regarde c'est normal ça quelle éducation. Tant que lui qu'il est pèse, c'est les bases, il y a un bandit, bon, le kuta, mais total. Et là, on dit, non, ces gens-là de l'île de pèse, ils sont bien instruits, hein. Alors, regarde, depuis qu'ils sont au pouvoir, regarde ce qu'on voit là, ça c'est l'île de pèse. Voilà, ça c'est l'île de pèse. Mais, qu'est-ce des bêtises? Vous, l'île de pèse, est-ce que c'est normal? On est conseil d'amis, c'est entre nous parce que l'image, on a voulu pas érosion la PKK, biso moko va congolais parce que biso ne sont toujours soit salité, parce que sont tous des Congolais. Voilà, pas simplement, il y a Koyorande comme ça. Alors, on a le belaki bino makambuya, oyo ba maman na le ba congolaise, oyo ba monaki image oyo ya jeune wana oyo ya PD, oyo za kotenda na miso na bango, mais dans d'autres pays, les Cambo oyo, et bandiko mata et bandiko kende mape tolanda en image moyo kabino moko pote na Congo ba mama ba bandiko sekambazo komona ke makambozo kende mape à gauche à droite na bamboka mususu pote ba mbatu mususu balingi consentir en moté France défend des enfants parce qu'en tant que journaliste j'ai été témoin de crimes atroces abominables contre des enfants de la part d'homosexuels. On me menace, mais où va la France? Je vous en prie. C'est vertige, je vous le demande. Réagissez, parce que c'est effectivement la gangrène, c'est le cancer de ces défiants, parce qu'ils ont réussi à placer à la tête de la France un individu extrêmement dangereux à tout point de vue, psychopathe, pervers, narcissique et surtout défiant, sadomasochiste, etc., comme l'a bien décrit le professeur Salgatori. C'est un fou, c'est un criminel, c'est un type qui est extrêmement dangereux, c'est un type qui est comparable au pire nazi. Voilà. Et vous avez des gens qui se permettent, sous couvert d'anonymat, parce qu'ils ne m'adresseraient pas la parole en face à face, de me menacer, moi, Verdi, alors que je suis en train de défendre les enfants, l'humanité, la nature, les règles naturelles. Merci. Je fais YouTube pour me protéger de ça, rien du tout. Rien du tout. Merci. Voilà la situation au monde de traverser la France qui est dirigée par Emmanuel Macron. Et alors, ça n'arrête pas là, vous allez écouter ce qui se passe dans d'autres pays. Allez, suivez. Vous écoutez RFI, il est 4h05 à Yaoundé, où il ne pourra pas se rendre Jean-Marc. Sorry, Bolanda, Oyo, Tokati, Solo, Bolivisi. Vous écoutez RFI, les 4... Voilà.
Vous écoutez RFI, les 4h05 à Yaoundé, où ne pourra pas se rendre Jean-Marc Berton. L'ambassadeur français de la cause LGBT+, a été déclaré persona non grata par le Cameroun, alors même qu'il comptait se rendre dans le pays la semaine prochaine. Jean-Marc Berton devait participer à des tables rondes sur la situation des personnes LGBT dans ce pays où l'homosexualité demeure criminalisée. C'était sans compter sur la ferme fin de non-recevoir opposée à Yaoundé. Polycarpe Somba. C'est par une correspondance à son homologue de l'administration territoriale que le jeune Belambela, ministre des Relations extérieures, a donné sans équivoque la réponse de Yaoundé à la visite annoncée de Jean-Marc Berton au Cameroun, l'ambassadeur de la cause LGBT en France, qui projette de séjourner à Yaoundé du 27 juin au 1er juillet prochain, souhaite dans son agenda camerounais discuter avec les autorités locales, mais surtout engager une conversation plus large avec le public à travers une conférence débat sur les définitions du genre, de l'orientation et de l'identité sexuelle, entre autres. Pour le jeune Belambela, le gouvernement désapprouve ces activités. Le ministre qui indique par ailleurs avoir notifié l'ambassadeur de France des réserves de Yaoundé par le verbal rappelle que la position du gouvernement sur la question des définitions du genre, de l'orientation et de l'identité sexuelle est claire et dénuée de tout débat au Cameroun. Il n'est pas possible de parler des personnes LGBT au Cameroun, accentue-t-il, d'autant que le fait est qualifié de crime de droit commun, conclut le ministre. La visite projetée de Jean-Marc Berton intervient en tout cas dans un moment critique, le Conseil national de la communication ayant récemment mis en garde les médias contre la promotion de pratiques homosexuelles. Pour les cas de Somba Yaoundé, RFI. Merci. Voilà, mes chers amis, et tandis que chez nous, les gens n'en parlent pas. Bah, là, on a ça, et les candidates dans le Parlement. Et aujourd'hui, silence radio, parce que Emmanuel Macron est là. Emmanuel Macron a obligé ces gens-là de respecter, de les respecter. Voilà les gars en question qui est là. Il y a des motos à l'Europe, qui est des promotion, il y a LGBT, la Katina Cameroun. Et bah, Camerounais, bah, lobby. Pas question chez nous, mais même pas que pattes là ici. Alors voilà, bah Camerounais, bah Boyi, Achamakolo, Nakatina Cameroun. Mais ce sont les mêmes scènes. Autre vivant qui Nakatina Congo, Nakatina na Afrique, qu'on appelle Moka on le Bumbashi, Nakatina le Bumbashi, bah autorité va permettre qui Moko yaba LGTB, Alouaki, Afrique du Sud, aïe, à salir la publicité d'aïe, et l'équipe bien. Mais Cameroun a lui, pas question. Alors, il est temps pour la puissance, pour l'intérêt surtout de nos enfants, parce que Bana, surtout, protéger Baroté, les lots et cause à la mapé. Bateau au bout de la bango tumba, oa, oui, bango moko, bateau wana pour la bango, faut pas détruire tout. Détruire cette société, pas détruire la jeunesse. Bah détruire tout le monde dans le pays, la mission surtout. Et alors, plusieurs pays comprennent déjà qu'il est temps. Alors, photo de la question de la audio, il est temps de passer message dans la commission, on va sur le place de la mort à la mission. Pour leur dire quoi? Attention à tout le monde, il va jarrer à affichage. Oh, le corps va grâce au monde, bon, pas sur la bilama. Bon, pas sur la bilama, bon, passer message, bon, banga, yété, bon, salaye, c'est pour être comme ça. Bon, mais le banga, parce que le ticket, alors influencer banana bino. Les raisons de denda, souvent, et n'a pas de quoi master, voilà, denda, et au moins, au moment où comme il y a la mort, et la vie là, non, pas question dans notre culture, et les alliés tolérés, dans notre culture, les alliés interdits, bilo qu'on est comme ça, non chez nous. Il est temps, biso nosto, to bundarango longo, poto big samba dans la biso, na bokono, oh, ils ont bokono, c'est une maladie. Parce que c'est une maladie. Surtout, sauver dans la bisote et poser la place de pour la bango. Voilà, on est comme dans le Congo, il y a tant de temps qu'on paye la bouture à Moï, et c'est la moko na biso, aluka ayeba, wapi yazali, bon moto na biso, surtout bon moto na biso, tochamo li boso, bon moto na biso, eza bateka kangote, ezali, ba respecta kango, respecte-toi, que ozali muntu, respecte-toi, ozali muntu. Aux alliés Nyamate. Alors c'est pour cela que ton putain tout le temps conseil, tu me tiens la place de la biso, dès que encore qu'on a biso bazalake respecté, biso peton lukape de l'eau, to memango, ban la biso baïbake, bazali bantu, puissant, bantu. Alors quand les mêmes choses, vous allez monter, ça moi la noké, yo allez monter, vous allez reptilien, vous allez monter. Moi n'a pas qu'on comprendre que monte c'est ça signifie quoi, monte c'est l'homme. Alors, aux alliés, battre le sauté, bis,
bato oyo nzambe akela na kati na mokili bato liboso c'est nous. Alors boyo sarabana na bino nyonso wana so si mwana te ekozala passe voilà. Voilà le monde, c'est grave ce qui se passe au monde. Bon, moi, on a en live. Voilà, matondo na bilelo so na ndaki bisoko bande bande tina suka matondo na bilelo so matondo pa na mbuta MKL sikayo za ndani bota mobimba matondo pa na mama na biso ana lusakweno matondo epa na yo papa na biso Emmanuel Yeko matondo pa na yo papa na biso Michael matondo pa ya papa Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas matondo epai na yo papa na biso ndongala na mama na ngai Jolie matondo epai na bino matondo bandeko na biso bonso oyo bazali kolanda biso butu na moi oyo bazali babone na biso bazotya ba like na émission na biso nzamba pambola moko na bino tomoni nde papa na biso ino aza na biso wana matondo lo sako epai na papa na biso ino ya solo ke na kandi papa ino olandi biso bande bandi tina suko comprendre eloko biso tolingi tozala bomoko na bomoko nde tolongi so de côté na kati na division to pesi permission na bato mosusu wana po ete bafuba bebisa biso alors tosolaki na bandeko papa ino yebaka ke mosala eza kosalema tosolaki na kamo bandeko merci donc mosala eza kokende bino mpe bocontinue kopase message na bandeko nyonso bakosa biso te na distraction politique badivise biso te na babiloko mosusu oyo ya bareligion banini nyonso wana eza bakomedi biso tozoluka moto na biso sérénité na biso nde moto ekovandisa Congo lokola bandeko ya Mali to na exemple oyo ezoleka na kati na Mali ekoyede biso nyonso mpona koyeba ke bapoliticien bango nde bato bazali na cause oyo ya misère na biso omoni na Mali on en parle plus des politiciens bapoliticien batiaki bango nyonso ya l'écart mampinga ezwaki loboko et voilà lelo makambo tu eza nord mais bapoliticien désordre na désordre tonto tikala kaka wana meme na Mali pour la cause de banani il y a des politiciens voilà l'armée joue le devant et sauver nation il y a biso armée en tout à côté là soit biso mo population to tomboka to bega la bango nyonso to za pouvoir et zo na maboko na biso et bon to tali to kumba mboka et c'est tout est possible. Voilà le sako epai na yo pama na biso Élysée Monsanto le sako epai na yo Christ moni ozali wana le sako epai na bandeko bonso bandaki biso lelo le sako epai na bino to moni vraiment bandeko na biso bozalaki ebele na plateau nzamba pambola bino to komi na tango yango bilembo tango eza komonana bo jite te bo banga te na zone bela bino mikolo nyonso na kongo ya nzamba bakoko bo banga te ko banga ekera kana bango biso sikoyo to travailler pour la victoire na biso to arracher yango nzambe azana biso logo c'est la révolution ou rien matondo papa ino la révolution populaire c'est tout ce qu'il nous faut tokende te na bagene na bango on allait aux élections plus question moto moko te ar même de Fayulu ce qu'azala bolingo ya pays Congo a s'éclipser avant na tikana biso to sala azwa bato nyonso bato nono ngai na code politique na boyi na tike politique toza mpe na posta na ye aza mpe ndeko akoko travaille na biso elongo pourquoi pas mais tolongola nanu makambo ya politique religion nde moto ebloka biso pendant beaucoup d'années lelo bato ebeli bocomprendre yango le sako ndeko Antoine Ilonga le sako epai na yo ndeko na biso Miguel de Santos le sako ndeko solo ekotikolobe de solo le sako na bino nyonso bozalaki ebele mosusu baleki le sako tokutani mokolo na lobi n'oubliez pas lobi tona rendez-vous lobi à 15h avec Mpaka Matiki lobi toza kokondola ebele na bobiso biso toyoka mingi na bobiso Mpaka Matiki lobi 15h heure de Paris bolanda eki bobiso oyo nini barévélation nini nzambe alobeli ye akobisa biso yango nde lobi tokutana na 15h heure de Paris
losako epai na yo mama sani shungu losako na bandeko nyonso bolandaki biso lelo matondo na bino na balike na bino ale tokutana lobi Ingleta ibobo